cause de la foi, 10e édition. Toko célébrer Yesu Masi à Nazareth, Nzambe moko ya solo pe ya bomo. À cause de la foi, beaucoup tani basi pe mibali ya kondima. Eux bako isaka ngomba nini. S'il vous plaît. Soko telema, pardon. S'il vous plaît. C'est pour juste pour quelque temps. Na pesi merci na Yesu Masi à Nazareth, Nzamba solo pe ya bomo. Le Dieu d'Nkela Nimpata, le Dieu de Jacques Verneau, le Dieu d'Adi Nabal, le Dieu des assemblées de Dieu. Merci et je remercie tous les serviteurs de Dieu. Vu le temps, vraiment un grand merci pour nous honorer Moussala Nzambe, pour nous honorer Ngaleki, pour nous bayaya, moi pour nous batata, pe muninga pour nous baninga, tamusupe yaya pour nous baleki. Napesi bino vraiment un grand merci. Et kouta na mutema nangai bandeko nyonso ba grand frère bayaya quartier bayaya nyonso bandeko nyonso boko ozwa maawa na pesi bino merci baleki famille nanga mama nanga bandeko nyonso vraiment un grand merci famille CFC Mobimba partout à travers le monde famille CFC Mobimba un grand merci na bandeko nyonso ba soutenir musala oyo merci beaucoup ba ministre bako mata déjà le ministre s'il vous plaît nzamba pambola bino. Merci Nabana de la foi TV Nyonso bandeko nyonso association de la foi en Christ et merci Nabino et ba structure Nyonso naza reconnaissant envers bino donc autant Nabino te nata o metika nzambo amonaka amona bino na nyonso bokoleka na kosala mama lor ba yembi nyonso bo yembi awa merci beaucoup parce que eza musala oyo grâce na grâce tozo sangisa ponkolo azwa lokum bien aimé yebisaka nzambe Tatana ina yoka yo lilobano eza plus que bombe atomique. Ce qui c'est vrai bombe atomique et quoi yesala ba dégâts. Et bongo lilobana yo eza plus que tout. Ndenge so kita ao et pesa bomo ikatinanga. Moi non ça l'examen d'état ça ao. Parents moi non ça l'examen d'état. Bisoto sala l'examen d'état na saba réclamation première fois to zoate deuxième fois to zoate troisième fois to kota kina bonzambe. C'est alors que tu as décroché diplôme d'état. Tom supposo lingeza la kapo na yo. Oyeb saka nzam. Tata na lingi oloba nanga lilobe ko pesa bomoy pote liloba no eza bomoy. To sambelo no de Jésus de Nazareth. Sambela bien-aimé, Sambela. La profondeur basa déjà sur place. Awatona aussi li sambala moto célébrer nzambi nande gomoisme tout en pangi. Kozala distraité bien-aimé. Kozala distraité. Dans l'heure de détresse, babelela ki nzambe nzamba tinda ki liloba. Et liloba et pesa di solution. Et salamela onde mo sambeli ko nzamana kondima na yo. Na kombo na Yesu Masi à Nazareth. Nzamba solo pe ya pomoy. Nzamba makoki nyonso. Nzambo asimba likolo, asimba mabele. Le seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha. Nzambo o biso to bete la maboko na milolo azaka moko. Ye o ya longa na croix Golgotha. Tozo célébrer na maboko na biso. Célébrer na mololo na yo. E salamelo na kombo na Yesu Masi à Nazareth. Pe na kondima tolobi. Amen. Matthieu chapitre 15 verset 28. Nous appelons quelques versets. Matthieu chapitre 15 verset 28. Ok, autant aller sous Luc chapitre 7. Kitatina chapitre verset 10 à 11. Kitatina C. Et puis aux hommes na Marc chapitre nango. Aux hommes na Marc chapitre nango 2 du premier jusqu'au 5e verset. Na bandeli to autant mukana bandeko boko makaboyaka église mais boyaka tourisme était na campagne s'il vous plaît. Au commis mukana na Matthieu chapitre 15 verset 28. Au commis rapidement bien aimé mukana Luc chapitre 7 au kitatina ba 10e verset et enfin au commis mukana na Marc chapitre 2 du 1er jusqu'au 5e verset nde yangona na olobamba ngomba suis polingo que moi musika auquel sous na Matthieu chapitre 6 au banina verset 9 tina verset 10 tam suto le kamwa likolo wana Matthieu chapitre 6 verset 9 à 10. Merci beaucoup Fanny bimola soko sunga biso. Matthieu chapitre 15, le verset 28, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il
qu'il te soit fait comme tu veux. esalamela yo ndenge ozolinga. Et à l'heure même, Kaka na ntango wana sa fille fut guérie. pe mwana na ye abiki. Amen. Soko sur place s'il vous plaît. Merci na bra Congo, merci na bandeko ya Frisel, merci aussi na bandeko ya Gou Champion, merci na Majabu, Passé Bondo, révérend, un grand merci à vous. Et ce que Zwami Nzambo ya batelaka Nzambo asala bolam, asala bino bolam. Merci Papa Jos, merci DG Aristote, merci Papa Armel, merci équipe Majabu, Nzamba Pambola Bino, sincèrement de tout mon cœur, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse aussi Bandeko Nyonso, Yasson, Obozaki, ingénieur Papi équipe Nabino, Nzamba Pambola Bino. Bien aimé dans le Seigneur, Nalina Loba Maman Likamomoko, Esala Melayo, Ndenge yo Olingi, Eza, moi question. Esala Melayo, Ndenge yo Olingi, siko po Olinga, il faut ozala na eloko o Nzambe akosepela na yo. Écoutez l'église. Basal na Nzambe bana Nzambe bandeko na biso, boyokanga bien. Yesu Masia Nazareth, la Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Na tangi Bible banda na banda kotanga Bible ti lelo na moni mutakamwisi Yesu Masia Nazareth te pona bozwina ye. Akutana batu noko na Luc chapitre 19, batu lokola bazaché o azalaki mofuti simpa. C'est-à-dire quelqu'un qui avait plus de moyens. Mais Christ akutani na ye quand on a kota na Jéricho. Bible lobi zaché akimi mbang amatili kolonze ete ndeko yokanga ozawana. Tamsu lelo poko sa lokola zaché na angle ya koluko mona Christ pour que il soit raffiné et changé. Mon frère ma sœur oza à côté. Ozola na biso na ngambo. Oza na kati ya ndako. Oza na kati ya lopango. Écoutez la voix qui crie dans le désert. Peut-être yo poko oza lokola zaché. Na sali parenthèse na lo ba zaché. Azalaki un homme de renommée. Azalaki mokonzi ya batu bafuta kampak lokola chef na DGI. Mais mukolo yoki Yesu Masia Nazareth azokota na Jéricho, alongolaki kazaka ya soni, alongolaki kazaka ya renommée, akimaki mbangu, azali deux mouvements à conjuguer deux verbes, verbe courir et puis verbe monter. Toyebi ba verbe ça la succès et ça verbe ozo fini par IR, puis verbe ozo fini par ER. Et il a compris à conjuguer ces deux verbes, à courir et puis à monter. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur, frères, sœurs, c'est le temps aujourd'hui. Olongola kazaka renommé, olongola elamba soni, oye sala kona miso abatu. Tauna obenga yo ya pona salut na yo, tauna obenga yo pona délivrance na yo. Soko sali fier. Otika na même etana rappelé yo mokonza DGI na mboka na biso Congo azamuta osakanela te. Chef wa futi mpako. Mais ayoki Christ Yesu Masia Nazareth. Na lobi na Luc chapitre 19 so ba na premier verset, tant Yesu Masia zo kota na kati ya Jéricho. C'est alors à kwesa kazaka ya lokum, kazaka nyonso lolendo, kazaka nyonso ya timidité, alongola nyonso lobi te, lobi konangesa pa muto. Eloko sepeli sanga tant Yesu Masia Nazareth akomi na isika wana atuna Pierre te wazali kola nzeta zangani or nzeta sycomore eza nzete oyo ezala penza lokola esali cercle ya matiti donc soki mutu amati eza impossible po mona ye po ozali banda ba frère mais on sa mutu moko atoza na kati esika quartier Batama oza na kati ya milieu moko eza reculé obotama na famille moko yebana te nzamba mona kaba oya ye na kati ya esika mulili e place baza yaona lobi lelo nzamba ozo mutu mona famille zanga tina aobenga ye na kombo na ye parce que Bible zoloba agrava kombo na biso na loboko na ye eloko na kamwe bandeko atuni Pierre te atuni chante Marc te ke na omona makolo mutu moko
ezokita na nzete bo po c'est impossible amona elongi na ye esika bato bamona elongi na yo te poza na eloko te na baplace minene baplace ya lokumu elongi na mona na te na nayebisa eza na nzambe moko amona ke elongi na yo kaka na esika wana bato bamona te eyaza na makoki ya okotisa yo esika wana bapesa ko invitation te na fete ekozala na hotel Venise ekozala na Pullman ekozala na sepasi monene mpesa minene bapesa ko invitation te parce que oza na eloko koosala te oza kutu na elamba te baexige teni ya ville mais ozalaka na teni ya quartier ozalaka na teni ya commune mais balobi fete wana il faut moto ata teni ya ville yosko moyeba mpona yo eza te mais Zaché Yesu Masiya Nazareth ayebaki ye atuna Pierre te atuna Marc te atuna aucun disciple mais akomi na esika alobi Zaché hâte-toi de descendre abengi na kombo na ye matuni te Nzambe ce soir aobenga yo na kombo na yo nazoluka mutazo ndima makambo mpo nazoloba makambo ya kondima nazoluka mutazo ndima olingi esala melo ndenge olingi ifo ozala motu ya kondima wapi bato ya kondima baza awa. Tu sais, la foi c'est la monnaie qui achète là où les autres monnaies ne peuvent non plus acheter. La foi c'est la main qui reçoit. La foi c'est une ferme assurance. Quand on est assuré, on n'a peur de rien. Même celui qui est assuré à Azali. Or notre assureur c'est Jésus-Christ de Nazareth qui s'appelle le chef et le consommateur de la foi. Oyazondi mayaya lelo nalobi lobi te nalobi kaka lelo Zaché akutana Christ a soit rendez-vous te moi ça perte le ça soit rendez-vous te yaya Zaché a soit rendez-vous te batu nyonso bakutana kina ye apesa ka rendez-vous te ba médecin ba pesa rendez-vous mais médecin moko ce soir qui s'appelle le médecin par excellence il connaît bien ton corps oh eloko s'appelle isinga na médecine na moni cardiologue mais na mona kumutu pesa na responsabilité de traiter âme banda médecine banda na mukili basaka ba spécialiste ya miso ya matoi ya mikuwa mais spécialiste ya âme azalaka te propriété privée à âme naweza Yesu Masiya Nazareth. Même si ton âme est torturée, il y a quelqu'un qui est le réparateur de brèches. Il va réparer ton âme. Âme nawe senyaka et communiquer na cœur. Quel est n'a pas parti en zoto ou comme malheureux. Ce soir, il y a un Dieu qui va s'occuper de ton âme parce qu'il nous a dit token de ko gagner ba âme, mais tu as gagné cœur, mais il a gagné âme. Alors, Zaché, à toi de descendre aujourd'hui. Il y a ça, lelo. Oazon di maka non zo confesser wane salame la yo kolenza mana kondima na yo. Akutana na ba Zaché. Akutana ba tulokola ba Joseph d'Arimathée na Marc chapitre 15. Ayako cédé l'unité ya chair. Christ a koufi na 15 heures. Liwa na efandi na croix jusqu'à 18 heures. Parce que parmi ses disciples, il y avait personne qui avait des moyens. Mais il y avait un homme riche. Comme étant la deuxième personne na solo ba après Zaché. Yesu akute na Zaché. Akuta na pe na Joseph d'Arimathée. Na Nicodème ba oba somba ba romati na bilamba ba kundela Christ ba pesa na lilita. Mais eloko kamusinga. Yesu Masiya Nazareth batu nyonso mbongo o akuta na bango. Batu ba renommé ba kamusa été. Mutabangi sote parce que celui qui est en toi est plus grand que bango. Na bandeli ko bisa mutazo ndima. Omoni o aza na kati na yo. Aza plus que mbongo, aza plus que ndako, aza plus que visa. Visa eza tendre beta na papier. Mbongo za bachelo nya mutu. Na mbongo kutu bacha mutu alibandi. Na mbongo musu bacha ba nyama. Mais où est-ce que tu vas niamate? Azabi mutu alibandite. Mais il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui contrôle tout, il dirige tout, il commande tout. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. Ceux qui n'ont qui étoile brillante du matin n'ont comment parce que étoile bimana poko bimana tongote. Alingam sa mutu moko. Tamba tuazo c'est la récite na yo na pokwa. Yako pesa yo na tongo. Tamba ose na tongo. Yako pesa yo na pokwa. Parce que yaza nzambe asala kalolenge halingi. Akutani na bato mbongo bakamusi yete. Nzambe nanga. Ya yozo ko échouer nzambe linga cause de la foi zala. Pour yo comprendre ce soir, ils sont venus changer. Ya on a linga mama lord. Na linga bayembi nyonso na linga pende ko na matuta.
yoka banzembo ya epangi nanga matuta, c'est comme l'histoire de ma vie. Oyoki banzembo mama lor oroba oyo eza domaine à foi. Afanda na makambo ondima. Mbongo esa motuya kasi ondima nanga. Tokota na wenze yo somba biloko mbongo yo za nango. Menga wenza kondima so na koti na somba biloko ekokani nanga te. Na somba biloko ekokani nanga te. Parce que faut que sombe la mutazanga mbongo sombeli endako. Zamba ke toucher mutema mutu moko. Alobi mukolo moko salaka bo eponanga. Na dina kanisa yo nzamba tenga na motema na la reconnaissance nanga. Na lobi bato sala bolamo babosana. Zamba sisite batu moko. Ba ko kuta na ba som solo bolam. Oboko la bango na ndaku. Ba futa monnaie de singe. O salisa bango lelo kuya. Ba wanga na pe babosana yo. Zamba sisite mutu moko. O ko stelema. Zamba salela amemela yo makambo batu bakoyi komemela yo te olinga sala mela yo batu nyonso wana bakamusi Christ te mais batu mibale na kati ya Bible moko soldat na moko mwasi moko abenga matamo na bolamu na Luc chapitre 7 et pas na oto yebiso Bible lobia centenier nazana ba papa nanga ba soldat bazawana papa Israël azali papa mbia chupazawana na armée so bengi mutu centenier, ce qui veut dire ana responsabilité à diriger 100 personnes. C'est un officier. Maintenant centenier un officier akutani na Yesu Masia Nazareth poète mais na musika. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi attire. Comme dit mes collègues aux États-Unis, mais même au Congo. Comme dit mes collègues, c'est nous comme on va tourner dans ces amailles. Oh yabino va tourner. Oh yabino va kangana nzete. Oh yabino va tiana ces amailles. Ceux qui ont dit au comment na kembona. Ça m'a mis sa foi na yo ce soir. Christ a coutani na bateau mi balé. Bazana mbongo te. Oyebi soldat. Soldats en ambongo mingi penzate. A cause en mbongo organiser ka vie, mais patron na salaire qui soldat tam sous moi passe. Le batam so zongolu so za mobile, moi si na sala moi ba faire, ba ko chai moi poa. Soldat, centenier. Christ a coutene mutaliboso. Tant a coutena ye na Luc chapitre 7. Atindi ba yekoli, atindi ba tuba ke yebisa ba disciple Christ. Balobi Seigneur, cet homme-là, il mérite que tu lui accordes ce qu'il a besoin. Parce que c'est lui qui a bâti notre synagogue. Yem ta tonga la bisonda kwanza. Tomba eko yebisa Christ a tiki makamu nyonso. Foi et tiki saka Yesu Masia Nazareth makamu azo sala. Soko chete mena oyebisa yo na Marc chapitre 5. So baina verset 21. Au monde que Yesu Masia Nazareth azo kene na ndako wa Jairus. Mais a komi na verset 25. Moi si moka telemisa ye. Azuisa est en place wana. Et sali que moi na Jairus akufa ratasa nini. So sana kondima Yesu Masia Nazareth so awuti koto na aéroport. Aoleka mateteta kene babandala kene babinza. Aokata noli kama mutumo na Buddha awa lele. Na solu kwa mutango zondi manzamba bisalele kwa nsamana kondima na ye. Na solu kwa mutazondi manzamba pesa mwana ne diplôme kwa nsamana kondima na ye. Na solu ka finaliste moko o azondi manzamba pesa diplôme kwa nsamana kondima na ye. Na solu ka stérile moko si ba pesa o kombo zamba pesa yo bana peso ba mapasa o azondi mandenge nzamba pesa dadi a pesa peyo so ba pesa mwana na pesa peyo so ba pesa jelivia pesa peyo e sala melo kwa nsamana kondima na yo o ba mete ba loba eza o nzamba lobi te so ipona kelasi biso toza wapi. Un diplômé lelo ba licencié ba sala panaye. Un diplômé lelo encadré a boko la ba mikpato lelo ba komba responsable. Ba yaki ba célibataire lelo ba komba marié lelo ba komba responsable minene. Oh diplômé a pam impossible. Mutako sala makambo wana. Eza Yesu Masia Nazareth. Po atombola mutatuna titre académique te. Po atombola mutatuna quartier te. Bande ko nazo kenemba Yesu Masia Nazareth akutani na muto mutonga lobina yeba c'était. Il mérite que tu l'accordes cela parce que c'est lui qui a bâti notre synagogue. Que ça tiki nyoso parce que akangi nyoso dadi ayoki sur la foi parce qu'il s'appelle le consommateur de la foi. Alors dit tokei ba salika quelque part ba collaborateur à centenaire ba bengi allo chef
azwe na ndaka bi ayate kondima nange senga nango taya kondima benda nango ate sika za kondima nange ko sala nango ba effet po mosali oyo azobela akosala nini akobika ye moko récupérer Seigneur na musika wana basole ndeni na tchanka téléphone alo pesanga Yesu Masia Nazareth Seigneur wana Pierre mokonji ezali na santeni ayi na posa na yo wana Yesu Masia Nazareth alo bino pesanga téléphone na solo la noye bala moko na fili bate Yesu ma fu ezo benda papa Robert papa Mavuba fu ezo benda ya prince tant wazu Yesu azui téléphone allo Seigneur bokomi niveau nini ponga na za kotoyo na lemba tokomi déjà kota kingasani na suka abi koyate na za santene na dirija ba soldat na lobana o yakaye oyo kendeke mais na ndako na kokoma te c'est la ka foi nanga dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri yaya Yesu Masia tikala ko kamwa te asali nini akamwe alobi je n'ai jamais vu même en Israël cette grande foi wapi watu foi minene oba mona makamwa minene wapi batoba mona makamwa minene wapi bango na zoluka bango nzamba salelo makamwa na balabala na bino salamate nzamba salelo makamwa na quartier na bino salamate nzamba zo amutu na kisenso amemie musika lokaba mama lor nzamba zo abatu lokwa biso na quartier 13 à traverser le continent na sabolingo na yo. Je lève ma main droite, je déclare oh nous sommes un problème ya visa ça papier consulte ton ambassadeur sur la décision alors il bocha awa ce que ça na c'est réclamation yo nous leader la famille faut bima ce qui ba kanga bino na menga kindoko bima te nzambo apera mama leur visa nzambo apesa nga visa oh fandi ya na lobi apesa yo l'homme de Dieu apesa yo mwana na nga et ça la melo azondima apesa na bana ya bana na yo nzamba sala mutumo bakwenda vu atoza muluba na lobi kwenda vutuka atoza muluba que le Seigneur te bénisse à trésor atoza muluba kwenda vutuka na lobi kwenda vutuka oyaki malade pasteur Joseph na pasteur Rabbi Balobi awezo koma piscine à Bethesda ata mutaobwa kwa zate le consommateur de la foi aoleka awa parce que toi on a 5 portiques ata bakali 4 portes likolo bakoka ngo te 5 meza likolo bakangi porte ya liboso ya sima ya panzi tous les 4 quoi bakangi mais likolo bakoka ngate mutaotonga via pasi na yo mutaotonga via kolela na yo ayeba ke aromata na likolo te parce que likolo nzamba ocha mofi pangi nana ngona ko cha mufinuku azate pangi mufinuku ko cha mate bakanga 4 courants mais likolo ba okanga te fosa la kapangi fosa la parce ko inspire ngai tango bato bazolo ba pangi na ngama tuta sola zakita ba defisamba ta devoir moko tango bato bazolo ba nazo sala makasi na yo kaseye lokola Samuel na tempelo ponga na mpate na mesana na mongongo moko ya mosikoli ya mesana na mongongo moko alobi dis seulement un mot Yesu Masia Nazareth alobi akamwe même na Israël na Capernaum na tikala komona nan kondima munene boye te na mona kaya mike lokwa ba grâce neve mais ozo kolate. Or que grâce ne veut comme nzete munene selon Matthieu chapitre 13 verset 31 à 32. Mutali boso kamusi centenier. Dans Luc chapitre 7, mutami balé. Ya fani merci. Mutami balé so dotangi to so ma fille que le Seigneur te bénisse ya. Yami balé ezaki mwana mwasi. Soki nzamba akosela la foi ya mobali moko lelo. Mwasi moko échoué peut-être mwasi pas ça comme dinaza a. On a sangisi tous les deux sexes. Moi si mon ko babenge femme cananéenne dans Matthieu chapitre 15. Dans verset 28, socho to uti likolo to kita, avant to comme na 28, aye na mwana na ye azalaki malade à mutu. Mwana na so tombo ka panza basani. Azalaki tourmenté.
soka tomboki afinga bato na quartier maman comprenne que peu importe maladie mwano mais ça na foi moko oya nga maman et ko bikisa ye Bible lobi tant a poussani pas à Christ a pesé foi na ye a tient na balance dadi Christ dans moi soit poussé na lobi Seigneur azaki ne pe cananéenne alléluia yoka Christ azope sa cananéenne réponse alobi kolo bikisa mwana nga ah oui madame je suis venu pour des brebis perdues. Il y a Israël, yote, yoza cananéenne. On a liste haute. Moi, ça a talika Christ, de Christ a baxé la mi-balé. Madame, il n'est pas bon de prendre le paix des enfants et de les jeter aux petits chiens. Et ça, le col a injure. Moi, je n'ai pas de sous moi, ce qui ont belo tombo kaki, papa pasteur bazana batata bazawana, alo banayo ke moni ngai prière nanga. Et ça pour na batu songolo mais ça pour na bana bamboate il y a autant passer dans l'église encore ko finga basanza mais comment nango facile ozongi po nini passer lo kuta ba obenge pe nzambe tala réponse akateli ngai passer ko kata mangala nzoka Yesu Masia Nazareth akata mangala po ebeke aza le chef de l'armée de l'Éternel ozambo konza ba yuda olobi yango soda kenda musika te boyo à vos ordres ka bongo sili na ba soda a si ko yemo konza mapinga akoke mulai te akomi pa mwasi wana ayisi mwasi wana il n'est pas bon eza malamu tona zwa lipa bana na pesa na bana bambwa mwasi wana tali kondima na bi jamais ngana ebuda na osonga te na ekutana de la foi za opesa ngelo taza mutu mais yoko chelo ko kacha de la foi oya ko pesa ngana ozwa na obima awa ndengwa na te na yaki païen na obima chrétien na yaki païen na obima chrétien na ndimela banzamba mokilo lo na ndimela nzamba solo oya de la foi na ozonga bongo te eza malamu te mwasi akozwa lipa na bana kopesa pa ya bambwa mwasi wana tala lobi nkolo yebi lisola kana malamu avant oya na mokilo na kati Abraham oyebisaki nini olongole na bowumbuzi omemaye la ukulele ele miel wapi okomemaye la ukulele ele miel na mboka nini bongo yo wanga na ngai apo na Cananéen oloba keyaki pour ba pays perdu ya Israël mais Israël biso to yamba bango na pa ba koko na biso na kati ya Kana na so mérité mutu moko tata na wasala bolamu atakufa maman na wasala batu bolamu atakufa na lobi nzambe fongola livre à souvenir nzambe fongola livre à souvenir papa na bino to zaki na bozu ya boko la bandeko na bino mama na bino to zaki na bozu asali saki batu le loi kufa kenda botika la ba orphelin muto asali sabino azate bokomi lokola ba Cananéen liboso Yesu Masia Nazareth okozonga bongo te akofongola livre ya sou bino bobika Israël za peuple na yo boya bomela miliki na biso na mafuta nzoi zikonga na songa boy te oyo bakoko na nga balona malam yango nga pena kosani na obuka alobi te ata bana bambwa balia bilo ko na samesa ba continue bon Yesu Masia atale pour la deuxième fois même parole alobaka na centenier alobi na mwaso femme ta foi est grande et salamela yo ndenge yo o holingi na yebisi mutu mo salamela yo ndenge yo olingi sosa na kondima na solo ba ole so linga ngo salamela yo na quartier na bino ba ole na kisi mais ça kondima ne pas Yesu Masia Nazareth na sukisi na Marc chapitre 2 du 1er jusqu'au 5e verset famille moko ba comprendre que mutu alekelaka Yesu Masia o etona kaye ezala mutu ana mbongo te wana malade wana mbongo échographie wana mbongo radio wana mbongo somo ba kisi o rumela na hôpital wana oza mbongo soma ndako mais yebango érosion pe salamaka soki eza na baprocès mibale oyo erenyaka na batribunaux kende kotuna bayebi so ya divorce na baconflit parcellaire tu peux avoir de l'argent de moyens oyo soko espérer na yango mais nayebisa o lisolo ya homme riche na pauvre Lazare na Luc chapitre 16 oyebi lisolo oyo keba kobeta tolo na bozwi na yo te wana posa osana Yesu Masia Nazareth osana posa osana kondima pai na ye famille mo bazaki na mbongo ko traiter ndeko na bongo lokola moi sa père de ça qui avait dépensé tout ce qu'elle avait
famille wana bazobelisa mutu babelisa mutu sikoyo moko na kasa famille wana comprendre ayi bandeko Bible lobi tango ayoki Yesu Masiya Nazareth azongi na Capernaum ayi bandeko mutu obela ana promite to ndo ebiseza na foi famille na bino batu basambela te ozana posa to ebisa bango pokoma na foi te kondima na yo eko obikisa famille na yo kondima na yo eko okangele ko délivrer famille na yo moko comprendre ayi bandeko azongi nan muto akamwa teso za na mbongo traitement muto akamwa teso za na mbongo billet muto akamwa teso za na mbongo somba ndako muto azala kasi etonité soki osana bozwe belé yeso kamu sabato mais eloko kamu sa ezala ka foi ngana ana foi to telema to kende oh aso tambola te maboko ya chimpo ezali to sa 4 to sa la deriboso de na nasima Bible dit cet homme était porté par 4 personnes. Bando keni. Ba komi nanda kwa nzambe. Premier obstacle. Ba tu plein tina libanda. Mweba kota. Mutafo amona ngomba te mamona weza sima ngomba. Parce que derrière la montagne il y a la gloire de Dieu. Yaya tika ba kangele porte wana me yeba kese électrique. So iba tuwazo songa yo ya kaka. Au fur et à mesure avec photo comme perepe na barreyo wana ya gomo sali nini. Kobanga porte kangami na musika te yaya pusana affronter yango alors ben Marc chapitre 11 yaya so ben verset 12 tama kititi na verset 23-24 il a dit si vous aviez de la foi vous direz même à cette montagne ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Si vous ne doutez pas, vous croyez que ça s'accomplira, vous reverrez ça. Lelo na obimate ndenge na yaki eko sala melanga ndenge nazo yangwana ne soutermino lelo tokei bamuni batu plein yoka ba misusu esprit de découragement tozonga tokota ndenge ni bato kutu bazana normal bakokota te biso na chimpoi tokota ndenge ndini na muta maladio mutafua lobi ya tokota mutafua mona ngoma tokota ndenge nini ya pichu tozonga akepa ba témoin ya Jacques yo moko somona ngala sama kamsusu yako sala tozonga te si tokomi Bible lobi ba matili kola ba tol ndeko na muta malade na tuni bazwaki échelle wapi muta kondime nzamba otumbola matiso bisika yango moni bato kondima to mona bango lokwa bato bakisi bawona wape bato maboma parce que la foi c'est la faux c'est la folie ya tala liboma muta kondima yango na ebisio awa lelo bato nyonso za na bango so ebisi bango moninga na kotika bato te na okoma na okende na ozwa so lo bitika na yo longole pene na yo chaye penza bo longola ye aolembisa foi na yo bangwana Yesu Masiya Nazareth benga atuna bango où est votre foi so bo sambela na ye lo bana ye femme de paix de foi homme de paix de foi asangana na yo te mutafua mka obenda usala na bato ba yebisa ko yaya tokende ko simba na Yesu Masiya Nazareth ko mama to sala ba atabi nemi ba ye ako ekra siko bangani balobi tomata ngano mata ngate tomata ya matali kola batol batu basali institut biblique baza awa sokozo te auditoire zo landela ata bayembi balandela auditoire baso comprendre ndena baninzembo ba okota te il faut na changer nzembo pona tirer bango ezala bongo contact wana entre foule na yo il faut zalaka fil back wana siko ntazo te ya Yesu Masiya Nazareth ba Pierre baza bakata litoi mais bazo mona basuka somo na likolo bato amatano na batol de basuka nte bakomi ko pikola tol bibeli ba olongola tol muta kondima atando kaliaga batu na famille yako olia ote ata yoki ke yozo menacer ndemo sana Jésus de Nazareth osana kondima okufa na piège wana na tombo loboko ba maladie héréditaire nyonso o boma batu de génération à génération yoko boma yo te ba réclamation nyonso ba koko o baloba bino boko osambela te il faut osambela banzamba famille na bino banzamba ya mai banzamba mafuta banzamba ba bougie ba singa banzamba biloko na lobi yoko bima na banzambe wana okondimela nzambe oya zalaka bisika nyonso il s'appelle l'omniprésent sama mafuta sona mboga wana mafuta uile zato osambela na mafuta mbila bakangi yo quelque part bakangi biloko nyonso osambela kana mafuta osambela ndenge
ba matina batol Pierre na so réaliser le artiste abimimba ngoki makelele abengi matie yaka to wima babima batala mutali ko batol zonga basimba bato aboete pona nini ana biloko maître aliaka maître nenga zo teya wana so 600 ans posalia or que alobaki bileine eza ko sala mokano ya tata or que mokano ya tata so okei na Matthieu chapitre 6 verset 9 à 10 asoloba voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté. Quelle est la volonté de Dieu? C'est ce que Oumutazou le lobby a sepé là. Alors pas sepé là, il faut aller na koro, d'accord. Dans le village, il y a un salamokano tata nanga. Même Kolomoka sortait de Bethanie dans Marc chapitre 11, verset 12. Bible dit à sortir de Bethanie, Jésus faim, mais en percevant de lait en moni figuier. Alors si je peux trouver de quoi manger, à pousser na koutira ba fait, alors que personne ne mangera de ton fruit. Or Gazana pour ça c'est la foi. Na retour babi maître regarde l'arbre que tu as maudit à sécher. Alors en vérité je vous le dis, si vous aviez de la foi, vous direz même à cette montagne. Est-ce que ça a un rapport dans Zalana yo? Ba mati Pierre bazongi ba longoli tol mbala moko mutu wana azaki likolo ba matisie bazui muteko na bango na paralytique ba matisie ba community likolo bandeko mutu aza frappé na paralysie yoko makanisi na bango ya mutu afo to kwesa tika baje so ko ina kingo ko buka na kingo so ko awa suto so premier bassin o kuta paralysie na to solliciter on ne ba ça sous-ma bakam foi eza risque. La foi c'est toucher sans voir. Na lobby maintenant, na risquer pour battre une limite. Mais bah qu'on dit matin ou quoi. Soy bon dit mayo te qu'on dit manayo. Soy bon dit mayo te qu'on dit manayo. Qu'on dit manayo qu'on dit misabango. Yo dit makaka. So linge sala mela yo nega yo lingi ndima kaka. Ya balobi tokitsa ndeko bi tokitsa ya tika ba je. On ba ça problème. On a yaka banata mon père moi. Nzamba sele fo na ete akolo bana obe boyokila kamba ona ndeko na bino boyokila kamba na ndeko na bino so na bukani kingulo kufa okobwaka malelo famille za la passe okobwaka maroka ngabiso te mo nyonso to sala kaka pona traitement na yo to somba kisi chaque année chaque semaine to somba kisi chaque mois to somba kisi bato nyonso ba vivana kisi mbongo wane koma mbongo ba offrande e koma mbongo sauver ba orphelin eza mbongo salsa ba veuve eza shu mbongo ba produit pharmaceutique te ba pharmacien ba limbisanga ba pharmacien so ba koti mpera bo limbisanga muto fo bela te yaya aokwea tika ba aokwea fo na nga aokwea ba juillet wana yemo galobi na yebi muntu makamu na osala na ko kwesa e soka ko ina kingo na yebi ke oya na se yem tasala kingo soka ko ya bukani bassin oya saka ka wana yemo ko réparateur ya bassin po yem tasala bassin soka akufa na présence na ye parce que ye ayebi saka ba Marie na Marthe je suis la résurrection et la vie a osong se na bomoy qui ne risque rien à rien. Yaya Yesu Masia zote yaka ayoka mutakita bou. Sonza mbalinga selo makamu. Aotombola na bat obando maloko ba leke batala yo. Kote bachaka okate ba ochaoka. Kote batala ote ba otala yo. Oli ngate batu nyoso bazaki na temple ti libanda. Tombo oki mutakoi bou. O bazaki ko fona fo balinga ba yeba eloko nini so bazaki ko fonda ba osani. Mukolo bando lekana na ba fonda na kweba hotelema mukolo bando lekana lipambo lya nzambe na ba grand quartier na ba fia quartier oba tonga kiyo wa hotelema ya zalaki ya kofanda afandi bwa yoki ya Mathias oleka Mathieu wapi oya sana kwa wana voiture wana ye na ndimi na ngate ya mwezo oleka eleki nzela wana atelemi ba odiongola. Et c'est pas ici parce que yoba otalo na soni ya ona sambeli nzambe ya balinga te ataba boy ko tala ataba boy ko ya feti na yo mama lori salo baba ko yoka atali pena na statia muni wa legisi mwambao mais esa atali kaka ba otala yo na Facebook ba otala yo na WhatsApp surtout yo kuti na Instagram ba mona ndenge tomwani ba otine za yebe yete bakotelema
bakolandisa miso eloko ezanga tina ekozwa tina ntango akwei bu bato nyonso batelemi na bato bazalaki libanda bakomoluka bakota te mpo bamona Christ me mpo batala eloko nini to nini ekwei wana kotombwama na yo ekobouge kozala lokito élévation na yo ekozala lokito diplôme na yo ekozala lokito nalobi omoni bato babala avant balekeo na kala yo kobala ya sika yango nalobi mariage na yo ekozala voyage na yo ekozala vie de prière na yo ekotinda lokito sambeli likolo ezoningana Yesu Masiya Nazareth écoutez na chité eloko esepelisi nga ntango akiti boum namoni cours ya mathématique hein? Une flèche allée pangi est toujours accompagnée d'une flèche hein? Yesu Masiya Nazareth atali bonase azongisi miso likolo azongi na se atali moto akomi lokola kiolisa suki ayebisi ye Bible lobi écoutez Jésus-Christ de Nazareth voyant leur foi il n'a pas vu la foi de la personne qui était malade mais il a vu la foi ya bato bamema qui était na niveau ya komate na tol il était encore surpris et étonné voyant leur foi atali foi na bango akiti na paralytique alobi mon fils eloko salaki oboye eya lisumu na kamwe kondimelo la lisumu alobi abasambeli te bakwesi ye kaka mais Christ alobi Jésus voyant leur foi et dit aux paralytiques tes péchés sont pardonnés asambeli te foi na ye elimbisi foi ya bandeko elimbisi masumu ndeko na bango tika kondima na elimbisa masumu bakoko na bino basala tika kondima na elimbisa masumu batata basala oyo reklama bino yaya ekosala melo ndenge ozo. Je lève ma main. Na meditaka nzembo ndeko nanga matuta papa kotika te bakakola opo na kananga oyebi nini ezonyokola motema na ngai mwana naza lokola jaibet papa nabotama na pasi nabosani te papa nakola na bwale oza esika oyo bato ya pasi bazwaka lisungi kaniselanga ata na bolamu moko na sala atata na lola papa kotika te bakakola mpo na maladi ya ndeko ye na ngwao papa kotika te bayokisa ndeko soni liboso na yo nzambe oyebi nini ezonyokola motema ya mwana oyebi nini ezonyokola motema ndeko ye awa soko otelemi esika ozwami bien-aimé nzambe azomona o ndenge amona Zache aloba no ce soir ndenge aloba na ndeko oyo ya mwasi esalamela yo ndenge ozolinga c'est à cause de la foi oyo esurprendre ye etone ye ye po nyonso ondima te nana zoyebi soki mpo bonga fotala fami bobotami namona ntaba azobota ntaba ngulu azobota ngulu me namona pauvre aboti riche aboti mutu abozwi kobotama na famille ya pasi elobi te koza mutu apasi kobotama na famille oyo balelaka elobi te yo fo olela tata na bino aza yo te vi ya mama na bino eza vi na yo te lopango na bino ezangi mwa ntina na miso ya bato eza lopango na yo te eza ya bapara na yo yoza na banzela nzambe aolekisa yo na nzela so ozotambola na nzela aotambuso na nzela mpa okomiso na destine Yes. yango oza na posa nzela lokola Zache Yes. nzela ndako ne mo akenda ngo me mukolo na kendaki na Yesu Masiya Nazareth vie changeaki. Alléluia. Un homme riche osola botola ke lopango moko azongiseli o 4 il avait des moyens. Kanga miso siko zwami s'il vous plaît. Tala vie na yo. Tala bomo. Eloko ni ezotungisa yo. Nini? Lelo opusana na loyembo oyo ndeko nanga matuta. Yes. Jaibete papa na botama na pasi. Oh! Na bosani te papa na kola na buale. Na kola na bidio. Oza esika oyo bato pasi basoka lisungi. Nga moko le emoso na oyo kona mutu kama miso zo kita na webi tata. Botama na pasi. Na bosani te na kola na buale. Kola na pasi. Oza epai oyo bato pasi basoka lisungi. Kanisa la ngata na bolamu moko na sala. Kanisa. Yoka bien aimé. Pendant que loyembo ekobeta.
Yo on a opesi vino par Christ c'était le col à sachet. Oh. Voilà l'occasion favorable. Voilà. Opesi batu confiance. Yes. Mais une élection mutu moko o memakali sunni ya bomo ya batu. Soka koti kati na yo histoire la vie changer. Changeaka. Babenga ke Yesu Masiya Nazareth. Yesu Masiya Nazareth. Alors liba onyo so bandimeli ye. Apesi bango bokonzi okoma bana nzambe. Alléluia. Namoni patron mota zo pesa batu bokonzi bakoma bana patron. Namoni excellence mota pesi batu nyonso nzela bakoma bana na ye. Mais il y a un Dieu. Oh alobi. Soko nimeli nga. Na pesi yo bokonzi mpifo ya okoma mwana na nga. Bon mutabona zanga ye. Mutabona boya koya. Bino boboyi ngana bambongo na bino. Bino boboyi ngana bandako na bino cher. Boboyi ngana matamani tuka cher. Mais quelqu'un m'a dit, oya sala likolo na mabele. Alobi yaka. So pesinga motemo komi yanga. Okomi yanga. Bayambaka ndenge nini? So kutana mosali na nzambe to mwana nzambe. Alobi na oloba nkolo Yesu Masiya Nazareth yo olobi na fongoli motema na ngayo polobi olobi confesser selon Romains. Si tu confesses de ta bouche le nom de Jésus-Christ de Nazareth et tu crois dans ton cœur, on dit nde koma mwana nzambe. Sikota musiyo sawana. Osala musala na église moyamba Christ te. Ya soka zongi lelo kelifelo. Parce que lola eza pona bato te ya pamboli, mais eza pona bato yo bayamba ye Seigneur et Sauveur. Yes. Soki na no sala ngote ya osa malheureux atosa na mbongo fandi aw. Yeba ko sa malheureux. Yokanga nde ko sa na balabala. Na yamba Yesu Masiya Nazareth na zo lela po frère ko futa na classe ezate minerval ezate na pesi bon inanga pa Christ. Tant monsieur Paul ngo pesa ina moment ya passe, to na moment ya sengo, il est Dieu. Wana mbongo ti. Bona famille bien mo ebeza eloko tungisa bino. Et eloko wana solution ça pa Christ. Tu peux avoir la foi maintenant là, mais la foi muto consommant wezane oyo sengeli yo pese bo mo inayo. Yabona bonde le sikosa. Yes. Koyoka no soni tesa loko asache. Yes. Tout ça na mbam sona no yamba Christ to pese bo mo inayo. Surtout bande ko nga boninga makama nzambe te. Il y a l'occasion est là. Voilà. Voici la voix qui crie. Venez. Yes. Qui m'a bien mais salut à qui est la voix. Na mona batambo na mukiri me baloba te. Bon y a pas de problème mais il y a un Dieu qui a dit venez à moi. Yes. Pour tous qui êtes fatigués et chargés. Oh. Et moi je vous donnerai du repos. Yes. Repos mon cosa pa Yesu Masiya Nazareth. Tout ça na mbangu ya olimope sa vino comme no mwana nza. Yaka penda mbangu na zo selao. Kota la voisin tende ko na ngai. Yo pusana. Atalsi ba yina yo babenga yo mbimba. Babenga yo kulina. Babenga yo nganga. Babenga yo magicien. Il y a le magicien des magiciens. Et Azalana Joseph. Et Souki sa ba magicien Égypte. S'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a besoin de toi. Qui m'a mangé ya? Qui m'a mangé? Yes. Évangélisation, tu as la moussala direct. Tu as la rapidité évangélisation. Yes. Kosalisa koyokela mawa eza nzambe loboko ya ngolo kitiselanga ya osengi ya bato yamitungisi nanga. Alléluia. Etaleli mawa. Zambaba ye. Nakuya. Yoso kuya yaka nzamba kolimbisa yo. Atosole mako sambela yaka renouveler alliance na nzamba. Évangélisation. Botika bande ko avancer s'il vous plaît. Bosa la évangélisation. Nateli yo motema. Lokola mwana ya 13 ans. Alléluia. Leki na mokote na motema botsambe. Oh. Alléluia. Ayebi yo nzambe na nga. Jaibet papa na botama na pasi. Na bosani te na kola na boale. Oh.
Kanisele tatana sala sana lola nazo selo pusa na bien to sambelo rato occasion opa ya quitté libanda place au sang sana ngabu yaka et bien les onyo kola motema na mwana Osana 20 fois aux soins avancés. Osana le pambu bien aimé poussana. Koyoka sonité poussana. Osana ba nanga poussana. Tikana masanga wana zomela poussana. Yaka ya osala bango ya foi pour la déception poussana. Pour renouveler alliance na Yesu Masiya Nazareth. Baso luka lisali. Koyoka la mawasa bitini na yo nzambo. Italo ko ngolu ya. Oh. Nazo solo to sambela bien aimé. Salam bango tikali kaka yo fa ngambo makadam. Osa côté avancer bien le salut là. Ngambo ya. Ya poussano ya kobeka Yesu Masiya Nazareth. Bazana pasi bazosenga bolimbisi basuma batata kusanza bakopelela na tango ya pasi ekuke wana kozwa lisungi natsela motema lokola mwana ya 3 nazokote na motema na bo Samu amemela biso makambo etungisaka biso Alléluia. Samu amemela biso makambo etungisaka biso Alléluia. epana biso bayebio zambela ngai Jaibet papa na botama na place papa na botama na pasio na wangani te papa na kola na wale osepa yoyo makapasi bazwaka lisuki kaniselanga kana bona moko na sa ya osambela osimbelanga obana nzambe tata yokosimbisanga osimbelanga makambo elekelanga yebisa nzambe na losambo makambo esusanga motema yo kolamuselanga makambo elala na finanga banda kosambela bien me banda koyebisa nzambe omonelanga basusu balembaki koluka abolola yo moto banguna bapelisa banda kosambela yebisa nzambe oshanja makambo oyo bato balembaki ozogiselanga nyonso azongiselanga nzambe ezongiselanga oyo merci Père. Yoka. ndeko leki liboso na opesi vi pa Christ te fungola maboko bien aimé. Fungola maboko na yo mibale bien aimé. Yo ndo za motuya obiso toyelaki na esika oyo. Milululu esalama epona yo. Landanga na losambo oyo ekomisa mutu mwana na nzambe. Yes. To célébrer na nyonso mais célébration makasi oyo bujana na lolo ezaka lobi ko ndenge ezopesa bomo ipa Yesu Masiya Nazareth. Amen. Kozala distraite na profiter na benga bandeko nyonso bwana problème ya malade ozangi kimia esi bakoselo makambo komi na suka motema ezopela. Yes. Muta okotelo azate batu nyonso bakomi contre yo okomi no na suka osomona secours ezate. J'aimerais te rappeler il y a quelqu'un qui s'appelle le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Soko poussa na mbang oswa secours oyo bongi pona yo ndeko na ngai yembi esengo ezalaka na vie pangi na ngai ma soko oza na Paul oko simba poko ya te esengo ezalaka na vie soko oza na moto akota likambo na yo na inattendu alobi makambo so ekomela biso ozoyeba te obanda wapi osuka wapi me omonaka loboko ya nzambe moko angolu eye olobi likambo esukisaki ngami esukisaki nzambe te nini nango ezolelisa motema no mwana Nini? aza nzambe asimbela biso makambo elelisa biso. Yes. Azalaka ekuki akokota mpona kozwa lisungi ya solo oyo ezalaka na bacondition ya kolala te osala boye te aza nzambe akobelela na ntango ya pasi. Ndeko lingo yamba Christ landanga boto okota losambo mpona baproblème na biso. Ndeko lingo pesa vino pa Christ ozwi décision tika vi wana ya mabe otika vi ya muyibi vi ya kindumba vi ya kotambola yo mo sans secours ya Yesu Masiya Nazareth ozwi décision kotika vi ya machette
Permettre olingi yo ndenge ozaka na musala wana batu bayinelaka biso olingi yo parce que y a un Dieu qui a besoin de toi. Amen. Donc on a kimamba si bayina na bango yo yaka salut tolingi to sambe. Landanga na lo sambo oloban kolo Yesu Masiya Nazareth. Kolo Yesu Masiya Nazareth. Nazonge pai na yo. Nazonge pai na yo. Natambusi bomo inanga imoko. Natambusi bomo inanga imoko. Kasi nazwili sungite. Nazwili sungite. Lobiko pezate. Lobiko pezate. Pasi na pasi. Pasi na pasi. Kolela na kolela. Kolela na kolela. Na yoki ebengami na yo. Na yoki ebengami na yo. Na yoki ebyangami na yo. Na yoki ebyangami na yo. Yango na pusani. Yango na pusani. Na sengi olimbisanga. Na sengi olimbisanga. Na mabenyo so na sala. Na mabenyo so na sala. O nazoyeba. O nazoyeba. Na o nazoyeba lisusu te. Na o nazoyeba lisusu te. Na sengi olimbisanga. Na sengi olimbisanga. Pe nazwi décision. Pe nazwi décision. Le 27 à lelo. Le 27 à lelo. Ya kofongola motema na ngai. Ya kofongola motema na ngai. Yesu Masiya Nazareth. Yesu Masiya Nazareth. Okufela penga. Okufela penga. Na yebaki yo te. Na yebaki yo te. Kasi yo yebaki nga. Kasi yo yebaki nga. Yango lelo ngonga ekoki. Yango lelo ngonga ekoki. Na fongoli motema na nga. Na fongoli motema na nga. Na ndimi koyamba yo. Na ndimi koyamba yo. Ozala mokonzi. Ozala mokonzi. Pe mobikisi na ngai. Pe mobikisi na nga. Kobanda lelo. Kobanda lelo. Natambwisama lisusu nga moko te. Natambwisama lisusu ngai moko te. Natiki mabe nyonso. Natiki mabe nyonso. Oyo lobi. Oyo lobi. Oya ye pai na yo. Oya ye pai na yo. Akomi ekelamu ya sika. Akomi ekelamu ya sika. Misala mabe leki. Misala mabe leki. Atiki nyonso. Atiki nyonso. Pa akomi ekelamu ya sika. Pa akomi ekelamu ya sika. Tambwisa bomo inanga. Tambwisa bomo inanga. Kobanda lelo. Kobanda lelo. Kino kozonga na yo. Kino kozonga na yo. Tope kino kufa na nga. Tope kufa na nga. Na mokano na yo. Na mokano na yo. Na komi ya yo. Na komi ya yo. Nzambo kufa na croix. Nzambo kufa na croix. Oseko oza na bomo. Oseko oza na bomo. Yonde na ndimeli. Yonde na ndimeli. Kobanda lelo. Kobanda lelo. Nzambe na nga. Nzambe na nga. Yo kaka. Yo kaka. Nzambe moko. Nzambe moko. Yesu Masiya Nazareth. Yesu Masiya Nazareth. Siko koyi mwana nzambe. Yes. Oza na droit ya basinga nyonso ekatana. Ekatana. Oyo nyonso bareklamaka yo. Ya famille. Ya famille ya balabala ya quartier. Ndeko maladi wana héréditaire. Yes. Oyo nyonso akolela. Oh. Otomboli ka loboko mobali. Otomboli loboko ya mobali likolo. Tobela deux fois moto une fois komba Yesu Masiya Nazareth. Yes. Omona tabakanga bino na mboka na bino na mayombe bakanga bino na bando na village natal na Équateur na se ya mai. Lokola mwasi moko na kinkole tozoteya na veni mami watayoka komba veni na kinkole. Tozoteya to na komi ko belela mama moko munene na kweya nzoka zalaki femme d'affaires bazo mbongo na ye bachana se ya mai azaki mungala. Oh. Soki aye bachana se ya mai ayo bacha wapi? Bacha wapi? Ndeko asunga mutu azwi mbongo na mboka kangiango lizita achango likolo na kikuku soka zolamba milinge zomata na mbongo mutu na Kinshasa awa longwe musala vie baby. Nana simba ya yo. Nani? Lelo ndengo zondima ndengo ozala délivrer. Yes. Nani akanga ya yo? Nani akanga? Talande bazo libérer kuna zo crier. Protocole sécurité kota na kati. Protocole sécurité. Bazo libérer bango moko. Yes. Bazo apôtre Paul a l'évangile tozué zaka la parole c'est aussi en puissance. Yes. Yango pendant que je parle. Oh. Na qualité de mandataire Yesu Masiya Nazareth. Na c'est la grâce à des hommes de Dieu. Yes. Et bazawana de grâce particulière. Yes. Le loba otika vina yo. Baotika. Et l'autre oka bandoto mabe. L'autre oka bandoto. L'autre oka bandoto koto uta. Oh. L'autre oka bandoto école primaire. Ya lo pangu bokata. Attention na ba amino d'enfance. Yes. Yo sokoma na niveau mususu l'autre aka ba noir et blanc. Oh. L'autre aka uniforme et bleu blanc. Osana école. Et son matin université, mais il n'y a rien qui évolue. Yes. Et ça réclamé la humanité jusqu'à aujourd'hui. Oh. Diplôme na bazo bundisa yango. Bazo bundisa. Diplôme mwana no ba bundisa yango. Bazo bundisa. Alors une famille oya ko soit diplôme T.
Ils vont te libérer ce soir. C'est une nuit. C'est une nuit de délivrance pour ta vie. Jésus qui est à Nazareth. Yesu Masia Nazareth. Yes. Kombo zali kolo kombo nyoso. Ezali kolo. Batio maladi na nzoto. Oh. Ya lota kaka bandoto mabe. Alota kaka bandoto mabe. Amona keloko tambula kaena nzoto. Tambole na libumu. Amona keloko na libumu zo tambola. Kola nyoka tambola. Na mutu zo tambola. Ezo tambola. Nani ngona kanga ko suka suki na yo. Nani kanga yo. Nani kata ko suka soki za zo makila. Azwa makila. Nani zo mbongo na yo. Nani zo mbongo na yo. Okali kamubie koma na suka te. Koma na suka te. Oyo ndio se bandaka bien. Oh. Et ça s'arrêtera quelque part. Aujourd'hui, Zamba Batata, Yesu Masia Nazareth, Akokata ba limite wana, ba limite wana kolongwa, osenti puissance kati na yo, osenti moto kati na yo, amona ke longi lokola lati masque, amona lokola file so kangene longi, amona lokola batwa renie so lata ye. Opesa ye lamba so modèle njoka so mutoki na yo asenga ki oser na so modèle njoka yangwana nde akenda kokoti lo bonganga alobe bunga si yo bungisa chaînette yes si yo bungisa sous-vêtement si yo bungisa lambat place ko bungisa te me bunga bachango wapi lelo efike zali ekopela moto Tandis qu'on vivre par effet, on vivre par effet, on vivre déjà par effet, on mboka bakomi mal à l'aise, atana balabala bakomi mal à l'aise, moki wana tabolia kanaye, ami ennemi bosala kanaye, yenda luka ke sheki na yo, akomo luka même empoisonné yo, ekozongela ye moko siko, ekozongela ye moko siko, tombola main droite, tombola main droite, nous allons invoquer le feu. Zambo atambola na Eli. Zambo atambola na Eli. Eli lekana te. Il reste le même. Le Dieu vivant véritable. Oko célébrer Léona Bangi na ngai. Oko célébrer na Sukawa. Oko célébrer na Loyembo Sengo. Zamba so compte la délivrance. Tombola loboko bien-aimé. Tombola loboko bien-aimé. Atozana kati kuna. Zalaka na foi. Vivre moto. Zalaka na foi na yo. Sala melonde ngozo. Ezo sala malelo. Ngozo ndima. Eza makambo lobi te. Sala mela yo. Dozo clôturer lelo. Ndenge ko sala. Okinga biete ngozo ndima. Ngozo ndima. Ndenge ko sala mela yo. Ndenge ko sala mela yo. Ngozo linga. Ngozo linga. C'est ce que Christ a dit à cette femme cananéenne. Voilà. Lelo. Et pas la benga kayote. Oh. Baobenga yo. Bazobenga yo. Et pas ma komaka yote na email. Esika ba komela ko. Répondre yo. Ako répondre yo. Ba lukaka yote. Esika ba lukaka yote. Mutuko kenda. Oh. Tatobela moto a. Tatobela moto. Porte zo fungwama. Ezo fungwama. Bazo dévoiler ye. Bazo dévoiler. Azomona yo. Azomona yo. Alobi depuis quand? Depuis quand? Okenda wapi na luka yo. Wapi? Soka moto tumbi. Moto zo fongoli. Efongoli. Tombola boko kriya pemo. Tombola boko kriya. Elingo salamela yo. Elingo salama mon père. Elingo salamela yo. Elingo salama mon père. Après moi. Feu. Regarde le feu. Regarde le feu. Tala moto. Regarde le feu. Azo libéré. Sike so katana. Oto so tumba. Azo kosi bote bote. Tani azo so masika. Azo so masika. Azo libéré. Azo libéré. Azo libéré. Azo libéré. Azo libéré. Allez moto. Allez moto. Allez moto. Le feu. Moto. Le feu. Moto. Le feu. Moto. Le feu. Moto. Les opères. Le feu. Les opères. Loka bien. Loka. Pour la deuxième fois. Pour
protocole bimisa bandeko libanda po intercession sambela tranquillement. Yes. Na kati wana boza na problème s'il vous plaît. Bimisa ndeko libanda po bandeko basambela. Yes. Azonga bongo te. O masque vieillesse. Ezokweya. O maladie de famille. Ezokwengwa. O maloba baloba. Ezotika O yo. maloba kozwa diplôme te. Okozwa diplôme. Okosepela te. Okosepela Lelo. Masi ya Nazareth. A libéré. Bazotika yo. Ata mto bota yo. Ata ya bota yo. Ata bosangisaka nzoto na ye. Oh. Bokoma nzoto moko mo contrôler yo. Yes. Ata bovivaka na ye frère ou sœur. Ndeko mwasi to mobile. Oh. Ndenge bosangisa nzoto atikala mwasi na oyo ya libela. Akoma koya na butu. Mobali ya butu mwasi ya butu. Maladie héréditaire. Yes. Nyonso lelo kozwa moto. Ezozwa moto. Tombo loboko pour la deuxième Okola fois. loboko landa directive. Landa directive pour la deuxième fois. Yes. Nzamba azombe ma confusion pas Azombe ma confusion. Rondara brasante rebaste ke Voilà. rebaste. Elinge banda osala. Brasante rabarabase. Ala bazo libéré. Shekendere bose. Oh. Yena yandara base. Batagangi na bazo libéré. Ana bazo Pendant que bamba. nous allons pas crier. Ezosala Parce qu'on madeja. supportait. Bazo kokate. Parce qu'on supportait. Oh. Parce qu'on supportait. Nous allons accuser bango. Yes. Nous allons condamner bango. Oh. Na komba Yesu Masiya Ana bazo Nazareth. sauter. Bazo libéré yo. Bazo libéré. Oria bandara base. Bazo libéré. Ere base. Bazo libéré. Baba bara base. Ana bazo libéré. Rosso senteria baba. Oh, je suis Baba baba. Voilà. Yende menele ndera base. Ezosala ma. Toliko crier pour la deuxième fois. Olido crier pour la Pour la deuxième deuxième fois. fois. Yes. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Tombola main droite. Tombola loboko mobali Je ya. compte na combat Et spirituel. contact mon père. Tout geste compte na combat spirituel. Yes. Tombola boko crier pour la deuxième fois. Ataba chaya yo na maibo bima. Oko bima lelo. Mutuma maladie kenda ke zonga. Ezonga ke koma kuti. Moto eko tumba racine. Eko tumba yango. Eko tumba misisa wana. Eko tumba yango. Joba dit l'arbre a de l'espérance. Yes. Soba kate ko produit va rejeter. Matia lobito pikola. Yes. Eko pikola mana moto. Ezo pikwama. Na racine ko sike ko bota sute. Eko bota. Kala ko sala meraye. Enga salama. Ko sala meraye. Enga salama. Yesu Masiya so localisé. Azo localisé. Il est derrière la parole de son serviteur. Oh. Pour l'accomplir. Yes. Tosombe la moto. Tosombe la moto. Tosombe la Pour la moto. deuxième fois. La moto. Yoka bien-aimé. Soko eza malade simba. Simba. Soko eza problème chaka main droite na motema. Simba na kondima. Soko eza maladie simba siko za malade. Simba na kondima. O témoigner nzambo. Lokola ndeko a témoigner maladie hernie Yopo témoigner Jésus de Nazareth. Yopo ko témoigner. Nous voulons maintenant invoquer le nom qui est au-dessus de tous les noms. Yes. Le nom qui sauve. Oh. Tande ngazo sanza wana. Tala nga sanza. Ataba leso ya kolesa. Ataba leso musuni wana ko sanza ya. Oko sanza ngoko bima. Yes. Nini baliesa yo. Eloko miom. Oh. O vipron. O soki yokankao. Oh. Moko msure évangéliste nkosi tozo délivrer ndeko moko a mwasi tozaki na basali na nzambe na retraite na CPK. Un esprit mazoloba akoki kobota te jeune sœur auti kobala. Balobi epai mwana fandaka bachango poubelle. Donc moi dans un espace te o ko fanda so izeme yefe bima. Fwe bima. Ba fausse couche on est uti wapi? Un mois au salaire avortement. Stérilité on est uti wapi? Yes. Et uti wapi? Kaka ndongo simbi wana libumu ekoma moto ndenge o azo sanza. Eloko nyonso bachao na kati ya libumu wana. Yes. Kombo Yesu Masiya Nazareth. Oh. Eko bimisa ngo. Eko bimisa. Tande ngazo crier de tala. Azo ganga. Oh. Ezo salam. Kande motelo boko wana. Milulu ezalaki pona yo. Ezalaki pona yo. Tozobelela kombo wana. Na rendez-vous na tango okende ba omona ngote. Yes. Ba omona ngote. Ba omona ngote. Parce que kute na médecin par excellence.
nazo mema bapasi na yo vers la croix de Golgotha, là où Christ a dit tout est accompli. Tout est accompli. Alors là où se retrouveront les cadavres du lion, se rassembleront des aigles. Yes. Isaïe chapitre 40 verset 31 dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des vols comme des aigles. Zambalinga matisolo kola mpongo. Na se kulus. Esika cadavre lui akufaki. Esika ne nazo memayo aigle. Yes. Alléluia. Alléluia lingo salama. Lingo salama. Lingo salama. Lingo salama. Tani nazo kene. Tani nazo kima gérer kaka zo bima tous les mouvements compte. Tani nazo kene comme tu perds le contrôle. Tani nazo bouger. Tani nazo bouger. Tani nazo bouger. Tani nazo bouger. Nazo fouama, nazo tourner sur place. Basike zo fouama. Basike zo fouama. Criez maintenant. Belle là et secours. Tozo belle comme eux. Criez après moi. Yesu Masia Nazareth. Yesu Masia Nazareth. Celui qui sauve. Les noms qui sauvent. Les noms qui sauvent. Les noms qui sauvent. Les noms qui guérissent. Les noms qui sauvent. Dans la zobikisa. Dans la maladie, on est libéré. Allez libérer. Allez libérer. Allez libérer. Dans la zobikisa. Dans la zobikisa. Batela siko kimia, batela kimia peza fungola kama bomi bale. Batela kimia. Batela kimia. Ngana ina sambela pona yo. Koza distraité. Tendre Père. Na rendre action de grâce pour la 10e édition yo nzam. Mona bandeko nyonso basunga kibiso na musala oyo. Les artistes et comédiens ya njili ya changu pe ya partout. Mona papa nanga masumu pe a NTPC Mobimba. Ya mona tokanisa mon frère Masamba. Kolomona ba plateforme nyonso ya théâtre o ba sambela ki pona biso o ba sala ki nkolo. Tous les artistes, Kanisa Bango. Kanisa Moutounion soit contribué à Kinzambi d'une manière ou d'une autre, partout à travers le monde, pour la réussite, il y a une âme ou la sauver. Père, Kikana Nyos, le Koumezong et Païnayo, Monaba Tata Nanga Molimo, Monaba Ya Nanga Molimo, Monaba Ninga Nanga Molimo, Pebal Bana Topeba Leka Molimo, O Nyos Tata, Bataki présence na bango. Bareosaki présence na bango ici en Célier. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, Père. Mon amoko na moko. Na sambelion nzam. Pona ba partenaire nyonso nzam. Mona bango. Pe mona papa bondo. Mona couple mona libota. Mona majabu mobimba na ba domaine nyonso. Pour ta gloire, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur. Kanisa bananga CFC. Mona ba CFC nyonso. N'angleterre pas mama bovi partout, Père. Mona bango. Zamba pomoy. Nyonso sala pour ta gloire. Na bandi musala sika cette facitata. Nga yo na sama kolona yo. Ce que c'est ça que na nyonso na sali. Zwa le kum. Et ce qu'on a bandé la zéro. Pesa ma casse. Pesa ma yel. Pesa ma coquille. Pesa ma casse na ba collaborateur. Kolo peso ki li susu na sala mutu mabe. Ata na yedite tata. Otinda nga tepo na mabe. Limbisa. Oye ko sala ba erreur. Na kati ya musala ya passe. Tam solo baito sala A to sala ki B. Yom to yebi tata limbisa. To banda une nouvelle vie. To banda une nouvelle saison elongo na yo. Na tondi yo. Na commission na tina na nyonso. Pambola groupe Les Bons Samaritains Mobimba. A commencé par le président Kos. Tina mona suka. Pambola batu nyonso tata na tangite. Me yo yebi moko na moko. Uswa sambela ki na nkuku. Yo mona kiye. Pambola ba parcelle voisine. Pambola ba église sœur. Pe pambola ba tunyoso
s'il vous plaît, mon Dieu, pambola batunios, rendre à chacun selon ses œuvres. Oba sepelaki na biso ba mona bolamu na yo. Tika nyonso eleki a. Lokumu, kem, pe masanjoli, ezonge payi na yo nyonso sali. Na kombo moko pesa mela biso. Oto longi, oyo basali na nzambe nyonso bazana esengo. Parce que kombo Yesu Masiya Nazareth tombo ami. Oyo basala nzambe nyonso zobeta maboko na bana nzambe. Na kombo na yo Yesu Masiya Nazareth. Nzamba solo pe ya bomo ndeto sambelaki pena kondima tolobi amen beta mololo. À cause de la foi, 10e édition. Toko célébrer Yesu Masiya Nazareth, Nzambe moko ya solo pe ya bomo. À cause de la foi, beaucoup tani ya basi pe mibali ya kondima. Eux bakoisaka ngomba minene.